batuna kinga tete na moni komporo batangio yangani omona pe muso bengo mike benganga na matière na yo liango ngai kutanga na makamna bino wana poli yango est-ce que mutu pe wanga bo mutu sala ba shami ke wana les de guerre wanga bo oyo na tu ba témoignage amika mika wana poli boy liango lamba wotangisa wana mwamba na atana mami wata lopele na ye na oyate na koya balamba ba balia baba kisawana lumba na chikota balia andi makamati bena photo na ba tena miniature mais comme matière kama comment ça lelo yango ba émission ya chantage na Facebook na lelo woni na YouTube ngai no sasa na ba jewana na Hollande biloko mo mikolo makambo tali ngate tata mi de F qui vient faire tout na kinga tete na moni komporo batangio yangani omona pe muso bengo mike benganga na matière na yo liango ngai kutanga na makamna bino wana poli yango est-ce que mutu pe wanga bo mutu sala ba shami ke wana blessé de guerre wanga bo oyo na tu ba témoignage amika mika wana poli boy blessé de guerre à Mikobo blessé de guerre à Mikobo Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote ba lingami. Lelo tozo beta, tozo continuer beta masolo ba pasteur ya point na point. Na molo bandeko bele ba tageta ngai. Moko ba pasteur a point na point. Depuis semaine passée, on a une vidéo. Tellement on a vu que va passer à point en point. Nous sommes là, on a qui pas été, mais on va continuer. On a continué à commentaire, on a bien bon. Donc, on va passer à point en point. Nous sommes là, on va créer un buzz. On va bien être simbité à tout et simbité effectivement, simbité va qui pas on va passer à point en point. Et à ma ouais, et à passer et puis ils a sonné. Soni makasi mo. Là on a révélé nos secrets moko. Et avant que ça bino morceau, il y a bilo ba na otage ngai. Ba buzz mingi bo mona na ba réseaux sociaux ba pasteur sur 100%. 99%, encore 99% ba buzz bo mona topia ba scandale ba makelele ba pasteur a point en point. Et ça ba mo ba créer ango. C'est bon mon bat bazala ba auteur compositeur ya ba biloko wana pona nini pona succès na bango pona notoriété na bango na expliquer bino ya ba biloko to bele ba éviter ba biloko bele mona ba passer ba tshaka ya ba ndambu on ba cheka 5 secondes 10 secondes 30 secondes ezalaka en complicité na équipe ya média ya église. OK? Voilà. Atei maramomoko bakati morceau moko to parti moko mususu ye moko to repsa bombo zo parti obokata mais mususu c'est déjà code. Ba bi ke lo moko bima mususu pas signaler déjà bien avant. Et ba rezoa yango ba reposter bomitu na raté. Bomitu na raté. Bato mingi bato mingi ba sala ba émission. Ba mamune télégraphe na église na bango wana ya ba passer à point na Congo. Ba tumingo ba sala ba émission par exemple o ba sala na ba monet na ba potwa. Ba ba kota na église na bango te, siko ba zora ba morceau ngo wa pito ba ye ba ndenge nene. Ezara bango mo ba zora ba poster. Et ba kolo matière pe ba ba su ba matière ti ba bandi ko lobela. Ba mo ba créer ba contenu wana pona nini po ça buzz et ça makelele. Succès na bango, notoriété na bango ba gagner en ndengwana. Audience na bango ba gagner en ndengwana. Ba créer ba buzz pour votre information. Na okamu sabino na mambo ebele.
est-ce que boye barake moto liboso abeta lisolo a gege ke na nzembo bayembi gege ono de gege ezalaka cop bato bele bondima te pe bokamwa na kangi parenthèse to beta peut-être lisolo na mokolo mosusu ezalaka cop bato mingi bomona rawa ayo dénoncer batindaka bango pa bakolo makambo bomona kino azo dénonçaka bapesi mbongo akesa eloko wana. C'est comme ça. Bible Zolobana, Esaïe 45, verset 7. Je crois na récité à verset, on y en avait mission. Mimi na réalité, to pemba mamu te raya ba zoba ya boy. Il va passer à ba puy na puy. La Bible dit ceci. J'ai créé la lumière, j'ai créé les ténèbres. Wana nzambe mutozoloba. Je donne la prospérité, j'ai créé l'adversité. La prospérité marche de pair avec l'adversité. Nzambe tanga tombolaka mutu akayaka adversité pona nini plus mutu mata parce que lorsque tout va bien dans la vie de l'homme mutu a tendance à kobosana être suprême ya kobosana nzambe ya moni quelque part na Bible nzambe azobisa Israël na pambola kibino mais bolukinga atate bokanisi nga atate lorsque tout va bien mutu a tendance à kobosana nzambe mais tango ba nkoko so ezali na vie ya mutu mutu alukara toujours à ça la recours et pas nzambe. Il y a une raison pour nzambe a créé la adversité pour mutu bungate. Malgré ma besoin qui n'est bien, mais ce du moi ba opposition et ba adversité ba moment na ba ndenge mo bo ça la ya mutu a se positionner. Nzamba pambolinga ay ba toujours ozong et pas nzambe wana abundele bitumba abatela ye a épargner a préserver. Et nzamba zalera toujours tout près à mutuana parce que yene mutu apamboli pour nzambe sera pamboli atomboli apesi abatela rapé Dieu comme ça siko Satan a lokola asala nini azalaka babenga maka kwa nzambe les singes de Dieu akopiaka o nzamba salaka siko asala mona ndenge ya mabe na adversité wana siko ezala ndene ye muto oya pesi makambo ye mom to créer adversité naï par des scandales ya mbomoni ba passer rebelle ba yembi belé avant ça la nzembo faux scandale mo etambola na kombo naï na peut so comprendre voilà il faut ba chaika na elo mo boy mais sous il faut ba oka elo mo be bimi les kamo boy bimi et du coup ba lobela ngo on a émission na YouTube na Facebook na TikTok partout makelele ya ibaki asala ki boya matisa ki kitisa ki et suko bo mona ba fana kwiti ba jaloux nzamba tomboli dala bango mitema mabe c'est comme ça mama on tambola bongo muto makasi na ba biloko ba bezi wana Joël Francis yo bo mona ka blo mo je vais choquer morceau moko boki muna pou yeso nzambe te je vais choquer la francophonie. Nulle part dans la Bible c'est écrit que dans le Nouveau Testament que nous devons aimer Dieu nous demande de l'aimer. Je vais choquer. Donc bango ba choka kara biso atini biso hôtel évangile pour nous édifier bango ba zo ya ko choka batu et babilo on a ce temps ozo choquer et ça va buzz ba makelele succès na bango autorité yango wana na ndenge ya mabe ba chantre bango kolobate. Na lobby na posé une question. Quelques semaines passées à tout yo comme banzi mo kito quoi. To ki bate bo belé mon côté belé. Ya kito quoi. Les plus importants na bate la bonzambe yango na mo banze bo belé. Adana tiganga na célébrer banze mo eza belé wana karate wana ezaka exemple na lobby na tangi ba komba bando te mais na zuka exemple banzembo belé to yembi bien n'est-ce pas ça ba semaine bozo banzembo na ça sous sexe so metti 1 million de vues pour l'objectif atteint donc bat ba comme score luka gloire mais na ba ndenge moko boya malamu te nzembo so ebimi objectif eza qu'il faut beta 1 million pour bandima ke non nzembo no ebeti badeni ngonde baimba banzembo ti lelo so koti mabondeli oka mutune tinga sona koti mabondeli na banzembo na beta mingi ngona ya papa deni ngonde
maman na biso couple buloba basala ba succès awa ba créer na bon ba bezité ezaka nzembo bimie ba bon molinga ngwe eko sala bambula na bambula ponze ba muswe bimato album to ezaka kana succès. Pourquoi? Parce que moto fuli ya nzambe mais ya ba pasteur na ya ba chantre ya ba point na point ba ko zoya yango soki côté nini o kara 2 semaines nie menzembo kitoko ya te banzembo za mabenzembo kitoko mais tellement soubassement eza point na point moi makambo za malonga eza te ba créateur ya ba buzz papa na biso na ebité ya maiki auto bete loro moko awa ya lambolia en fait ya maiki changer stratégie parce que esimbité et PZT voilà mateya na kati ya église pasteur aoteya e bandimi bazozongisa amen amen liango bakati siku moso baboki na réseaux sociaux et du coup bato bamo critiquer en fait eza surprise te ya maiki ayebaki ke lopele eobwakama e mokili eosama kelele ndenge mesana et après et à passer bamambo et ça passer et ça ma wala mateya s'il vous plaît mateya e bandimi bazongisa amen et suki wana te ah dommage vidéo ici choisir te fona ça mi balé. C'est la famille, certainement vous allez bien. Ben on a autre bêta l'isolo va passer à point na point dans sa continuité. OK? Et Nachi Labino et justement le moment moqué. Deux ou trois petites histoires, je vais aller très rapidement. Attendez. Aujourd'hui, vidéo à Balamba Balias. Je vais vous relater rapidement 2 ou 3 petites histoires, je vais aller très rapidement. A tout ne soit besoin qui vidéo à Balamba Balia. Donc, et c'est le seulement qui exprès. OK? Balamba Balia, bah, je vais poster. Nous, baby, quand des Congo, ils allaient là, mais moi, mon balio, pourquoi ça boit point ni na yo karaté, hein? Oh, pour passer mon bar, oh, gamboy, et puis est-ce que, oh, ils amaient vraiment mambo, ils ont le balami sur bandi miango, les subventions, les anatines, pour bandi personne du malabé, en tout cas, vraiment, franchement, bah, loubo, bah, rechange, nous, baby, quand on kilonne, bah, mais c'est dans le babo, on en parle, dans Facebook, partout. So beti kala tana Facebook mai kala mba on a ba page robimisela obalamba balia donc et seulement qui exprès pour mokili eloba mokili ganga siko awawa certainement les jours après n'a peut-être fait un séminaire dans l'église ceux qui n'y n'a habité a posé question besoin qui vidéo balamba balia voilà asko azobeta lisolo na lisolo azobeta bande bonanga pouvez-vous imaginer na suka nango kalamba il va raconter ou encore azongeli lisolo ya Dakumuda o akufa s'il vous plaît Dakumuda akufa et o dossier topé lisolo et sala kama kelele asa aswanisi ebembe me ozalaki wabikala nyonso wana mutu akufi lelo ndeko aye kozongela ngo likolo ya cher s'il vous plaît et alobi ngo pe moko na munoko na ye ke tango aya ko se justifier ou encore aya ko lobaki ezai mamba lokuta le monde a créé un scandale ayebi ke scandalisaki mais bizarrement aye ko zongelango et likolo a cher mais ayebi ke esalaki scandale lobisa mokili donc ce qui veut dire lobisa son mokili niveau il y a insensibilité na sans foutisme na habité frère Mike peut-être na habité je sais pas ceux qui ozo kanisa ozo se moquer nanani na biso nanzambe la Bible dit on ne se moque pas de Dieu et l'homme no bobo saneza ke ba mambo bino bozo sala topé bo sala ba conséquences nango ezali ah oui biso to na biso bato to sala ba analyse na biso par rapport il y a ba mambo bino bozo sala ba buzobo bino bozo sala
Toujours ça la analyse à la lumière de la parole. Et humainement parlant, est-ce que les Cambourgos à la normale to malam auto parce que mukile gangaka ah mes frères comment bato belé presque bato sur ba sepela te sans moi même pour ça l'émission a appelé son conseil. Je sais est-ce que c'est vrai ça? Je n'ai jamais vu Dakumuda dans ma vie, je ne connais pas Dakumuda. Moi Mike être ceux qui initiés, ceux qui nini hein, chez Kofi Olomide pour bref, ba mambolo ba no yebi. Et aujourd'hui, ma kalamba aroya kozongi la lisolo wana ya obeta lisolo wana na bi ke bisiko za vidéo okomela yo na bi ke place yo mutu ezo vimba yo zo sepela parce que lingango vous aimez ça qu'on parle de vous hein na ba mambu ya mabe ya buzoba ba scandale bino bosalaka lokumu yango wana eza problème te papa ki star yango na papa eza problème te te biso to manit bazoba moko boye ta batapa mpambo yo eza problème te mais boye ba ke bobima na image ya Nzambe ya kombo ya Yesu hein de ce que vous faites là ils ont quoi engager Nzambe parce que ça la batu ba bino ba sela Nzambe batu na Nzambe et batu baza o balanda rabino parce que tant ozolo ba bloko on ça batu ba lo ba amen n'est-ce pas parce que son a tourné neti le solo na pourquoi ozongela ngo panda ko yebi ke esala scandale et au répétant on peut mo na muno bandeko maika yeko zongela mambo da kumuda pona ko loba na batu ke lokuta ekotikala lokuta mambone zara ya lokuta aloba yango déjà et ça la scandale mais bizarrement ay ko zongela ngo ya mawana pas c'est ça que il y aura des gens au côté là ba côté là à celle leur mabete c'est normal il faut loba et avant komana on peut ça témoignage à mutumo so peut ça enveloppe abonde la pona parce que gloire au ba mona na via kalamba il a mentionné à tellement balingara lokumu abetina disodonde ba atondisa ki martyr Mike, na la place na yo masolo martyr, na woka soni ko betango. So tondi sara martyr. Et ça parce qu'on invitera batu batondi sara martyr. Yango tondi sara martyr. Falo sala martyr sans on inviter batu minene de toi-même, net baninga muso basala pe basalara. Potondi mageno Mike ayo tondi sara martyr. Papa, vous avez un soutien ya. Donc wana kutu débordement wana kutu oui, mais ba soutien ya bato ya mineno zali na bango. Fallait que tout oh wana ezala ta fois 4 pour même nga attendre nazalia ouais quand il coach la grande so na bengi yantioni que vie faut na beta martyr oh petite sœur martyr te vie na nga ya kaka étant coach la grande ba fan ba contempler beauté comme ça oh sinon déjà à la zamba na ba fan tout baya soka avalia lobi c'est bon na rosala na oton sa martyr non seulement mwera na bakisi na fali pupa martyr rotonda aigle yemo atondi sa martyr tanga oyebisa ba benga bomba nani ba wario ba koya martyr nkanga na ki coach la grande so na bengisi wera na bengisi fali martyr ekotonda parce que déjà ba batondi sa martyr ce que yo mo betela ngo tolo ndire ezaki na be fort na yo te ezaki ba fort na yo te ezaki de toi-même te eza parce que invité yo wera son parce que invité ki fali na ba misusu ya martyr etondaki ni tete bango na appui ya majabu et ya mitu ko keno zora bato na ba quartier ya ofele baya martyr elinge tonda na ote papa tika biloko wana donc na la place na wana débat wana ko dezala on faut débat lisolo na obeta na ote et puis oya ko tout elango et eloko bomisa bato tala bato bakufa bana martyr e banda événement o bomisa bato koleka ezala te concert oya yo. On a vu des images, pas moins de 40 morts. Et alors, on a la tolote, et alors, on a soni. Bat be ko kumisa Nzambe ko adorer Nzambe ba kufi na présence Nzambe. Et puis tant on ozongi la lisolo ya Dakumuda que mensonge rotika la mensonge. Ezaki mamba lokuta Mike yo si on dit malikambo yo. Et là on y nango déjà au baloba. Na mamu nyonso penye la loba et là on y nango penza yo ya penza loba ngeno lo za solo. Nyonso za ya lokuta. Na maramunyo se loba maka elo na komba Mike elo nini o Mike ya penza loba que no effectivement likambo za mamba solo bana Nzambe to bande ko limbisanga na mutu sali bakuna betayi nyonso za ya lokuta niveau muno makasio yo za nango elo bata zakari baba basulo kuta oyo za nango yo ndi malikambo Mike baloba bakanga munibi awa teme awa papa yo ata maboko mibalata na kingo yo ndi matin nana ngomona ba video ya zawadi te
na mona ba video ya Zawadi te montage te video penza Mike alali na mbetu Zawadi pembeni na mutu ambetu na bite bande osobi no bomona ngo tenga na monango ana okosa likambo te na créer eloko te a Rolanda ebike mamna ozolo beza ya solo Zawadi mwasi ya libala s'il vous plaît fa Mike obando sani na kata chambre na mwasi ya bato libala ka bino mibale oko répondre bino mibale kaka mutu musu te na chambre yo lali na mbetu wana bana voix douce na ba tendresse Zawadi avandi azoko caresser le colatolo on a tout suffi ça Mouanga na ngolo ba no eloko ya rien entre toi et Zawadi est-ce que yo beno kondi malikambo wana aussi milali sina mungongo zolo bana mungongo assez donc bandorphine aussi libéré et osoko se détendre et nzoto esi bukani elembi encore uta ko petika vaseline na muselolo ya nguma na mwasi ya bato libala malgré ba image o wangana bonka wada kumuda mutakufa nana waya osambela ye nani dako Mike alobike atikala oyoka lisolo wada kumuda te de son vivant ayo oyoka ngata da kumuda kufi ta batolo kuta bana mokili da kumuda beta lisolo en 2019 encore congolais muto archive chaque année banda ko bima nandenga yo kufa na 2024 ba bimission le soma ka loba tikala oyoka ngote avec un cas d'akumula kufi nzamba limbisa yo mais biloko bino bosalaka peut-être parce que boza bisiko bozali tout va bien bozomonaka que non la vie continue et c'est ça la Bible dit on ne se moque pas de Dieu c'est que non aura s'aimer il le moissonnera papa bravo nam o bino bozo sala bo continuer et le barata ba congolais merci na bino problème tel rôle à votre établissement sur la base ba moko boy tant que ça la analyse par rapport à ba bêtise na ba viande beaucoup fingi ça combo nzambe to pe combo yesu que Dieu vous bénisse continuez makambo talingate data mi de f qui ya pas tout na kinga tete na moni komporo batangi yo yangani omure pe mufa bengo mike benga na matière na yo liango ngai utanga na makambo na bino wana boli yango est-ce que mutu pe wanga boza mutu sala ba shami ke wana les de guerre wanga bo oui na tout pas témoignage amiga mi ke wana boli boli liango lamba wotangisa wana mwamba na atana mami wata lopele na ye na oyate na koya balamba ba balia baba kisa wana lumba na chikota balia abi makaba tibena photo na ba tena miniature mais comme matière comment comment ça lelo yango ba émission ya chantage na Facebook na lelo woni na YouTube ngai lo sasa na ba jewana na Hollande biloko mo mikolo makambo talinga te data mi de f qui ya pas tout na kinga tete na moni komporo batangi yo yangani omure pe musa bengo mike benga na matière na yo liango ngai utanga na makambo na bino wana boli yango est-ce que mutu pe wanga bo mutu sala ba shami ke wana blessé de guerre wanga bo oui na tout pas témoignage amiga mi ke wana boli boli blessé de guerre à Mikobo blessé de guerre à Mikobo. Je vais vous relater rapidement 2 ou 3 petites histoires, je vais aller très rapidement. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Il y a 4 mois, 3 mois ou 4, 3. Je prêche dans une église à Portland, Maine. Et quand je finis le message, c'est un message avec beaucoup de grâce, par la grâce de Dieu bien sûr. Le pasteur Victor Loukousa, je me permets de citer son nom. Il me confie entre les mains d'un frère. Je venais juste de finir mon message, je descendais de la chair. Il me donne entre les mains d'un frère pour me ramener à mon hôtel. Je n'étais pas seul, j'étais avec mon frère, mon grand frère, René Tchipuna, de Tchouadeu. Le bien-aimé que vous avez pris, je peux encore citer son nom, il s'appelle Christian Kalombo, je pense. Il me suivra sûrement. Chemin faisant, il est en train de faire des commentaires sur le message. Il me dit, Pasteur Mike, c'est pour moi la première fois de vous suivre au prêcheur, mais qu'est-ce que je suis? Je suis impressionné. Je dis gloire à Dieu.
on arrive, il me dit, ma soeur, j'aimerais que tu pries pour moi. Je crois en ton Dieu. Il sort une somme d'argent, il met ça dans une enveloppe. Il me donne cette enveloppe. Alors j'en prie pour lui, il commence à me dire comment il était quelque part en Afrique, je ne sais pas, en Tunisie. Il a connu des problèmes et le Seigneur l'a pris finalement pour l'amener aux États-Unis avec sa famille. Il est installé aux États-Unis, il n'y avait pas très longtemps. Il dit, j'ai connu une baisse dans mes affaires. Je voudrais que tu pries, mon Dieu. Déjà que je suis en train de me remettre, mais je voudrais que tu pries le Seigneur pour moi. Et là, nous sommes déjà devant mon hôtel. Je prends cette enveloppe. Mon frère était témoin. Je prie pour ce bien-aimé. Aussitôt que je dis Amen, je vais descendre de sa voiture. Il me dit non, pasteur, attendez encore un peu. J'ai une préoccupation sur au pays, peut-être au coup de la suite, on ne se verra peut-être pas. Je voudrais quand même te poser cette question. Nous avons vu tous le stade de martyrs, combien c'était glorieux. Je voudrais poser une question. Nous vous avons suivi jusqu'en dernière minute. Vous aviez une foi telle que les stades allaient être remplis. La gloire de Dieu. azali na elike oyo ekaswana kozala wana o Pour nous, c'est un premier stade de cette dimension. n'importe quoi ebomaki bato Le secret, c'est quoi? bakisi C'est papa ce que tu viens de nous prêcher ce matin. Quand je parlais de la consécration. Est-ce que tu viens et de la prière également? Est-ce que tu viens de nous prêcher ce matin? Ou bien c'est parce que tu avais rencontré mort et tu t'avais donné les assurances? Au Cameroun, je dis, oh, mon frère, je n'ai jamais vu mort. Je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. ye bato nyonso ayebi bango Je lui dis, non, ne me bango dites pas ça. Il dit, monsieur Kounavi, c'est pas mort. Je lui dis, non, c'est pas mort. Après, il me dit quelque chose. Oh, que le Seigneur nous pardonne. Pasteur, mais nous tous, tu vas avec les amants. Mais pourquoi tu n'as jamais parlé? en tout cas Rendre quand même la vérité publique. Pourquoi tu n'as jamais parlé? en tout cas Je suis bon descendu dans son véhicule. Je dois vous avouer, église, que j'étais quand même triste. J'étais quand même triste de voir cette grande gloire de Dieu est attribuée aux idoles. Ça, c'est un. Une deuxième histoire. Nous avons vu récemment, il y a quelques mois, bientôt un an, où un bien-aimé, un compatriote, que je n'ai jamais rencontré. Mais jamais rencontré. Jamais. Et quelquefois que je l'ai vu à la télé. À la télé, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais serré sa main. Vous savez, c'est le genre de personnes que nous rencontrons souvent à l'aéroport, en voyageant, on est ensemble dans le vol. Mais lui, jamais, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Il aurait fait une vidéo où il est en train de faire quelques propos mensongers à mon sujet. bandeko ata bino Je moko l'ai étonné vraiment de voir qu'un pasteur, quelqu'un moto qui s'est dit akufa pasteur, peut mentir, calomnier un autre serviteur de Dieu, ça m'étonnait quand même. Je n'avais jamais vu cette vidéo de son vivant. lufunu C'est quand il meurt. lufunu Cette vidéo devient virale, et nous l'avons tous vue. J'aimerais vous dire quelque chose. Nul ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un. À moins que tu sois sorcier. Tous, nous sommes appelés à passer un jour. Même moi qui vous parle un jour, je m'en irai. Je voudrais me rassurer que derrière moi, je n'ai pas fait de dégâts, surtout en termes de calomnie. Calomnier les autres. Non, je kuke le fais eza pas. na mwa mobali oyo Vous voyez ça? Et quand on a essayé d'en parler un peu, les gens ont crié au scandale. mais ozongeli yango quand même les gens avaient crié au scandale ozongeli yango quand même Je sais que chez nous au Congo, généralement, nous avons une culture où quand quelqu'un meurt, il est lavé de tous ses forfaits. Ça devient même un saint. La sainteté. Une sainteté, mais à titre posthume. Laissez-moi vous dire une vérité. Un mensonge restera un mensonge même après la mort de son auteur. Ça ne peut pas changer. Je ne sais pas intégrer ça dans ma tête. Par quel mécanisme le noir devient blanc? C'est pas possible. Un mensonge, c'est un mensonge. Il y a quelques temps en arrière, quelqu'un m'a tellement vilipendé dans les réseaux, a dit tout
tout et n'importe quoi. Et quelques temps après, cette personne se retrouve quelque part, nous sommes aux États-Unis, dans une voiture avec un couple en train de l'amener quelque part. Et dit, Soleil et Mike, ça s'invite dans leur véhicule. Parler de tout et de rien, tout ça. Oh, Mathieu, s'il vous plaît, n'a pas Personne d'église. qui va autrefois de lui parler, prend la parole, il dit aux autres, au couple. Il a conduisé. Vous savez, on peut tout dire de ces messieurs-là, Mike là. Je vous dis qu'une vérité, Mike c'est un ange. Hey! Je dis ça. La jeune dame qui était devant avec son mari, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et l'homme ne comprenait pas. L'autre derrière ne comprenait pas. L'homme a commencé à calmer sa femme. Baby, it's okay. Why are you crying? Calm down. It's okay. Quand il dépose la personne, on demande à la femme, comment tu pleures? Il dit, c'est pas possible. Cette personne qui nous a présenté ce monsieur comme un démon, comme un Satan, au grand public, comment est-ce possible aujourd'hui, devant deux personnes, de manière isolée? mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe okotea kokani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya
azalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elinga moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpona nga na yo jésus de nazareth amen.